C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission Monde des Géants. Moi, c'est votre humble serviteur Eli Condé. Je ne suis pas seul, nous avons reçu pour vous un invité de marque qui s'appelle Justin Konzanga, qui est un acteur politique. Bonjour, monsieur Justin. Bonjour, messieurs les journalistes. Lelo to kolobela mwamuke parcours naye. Nani oyo Justin Konzanga azali nani? Ba téléspectateurs bozali ebele na itande muke na bino. Boko découvrir monsieur Justin Konzanga o azali moko ya ba acteur politique ya mboka oyo. Tokoye ba parcours naye eza ndenge nini? Actuellement aza occupé ba fonction nini? Monsieur Konzanga, population congolaise internationale, bazan a besoin bayeba ozali nani. Merci beaucoup Namotuna Nayo, messieurs les journalistes. Ngai nazali politicien. Nakanisi pona bato baza kolanda biso na banda politique depuis Bomwana, depuis nazali na collège Saint-Thomas-Mort na Lisala. Biso na baninga na ngai egwake Kimwabi na Baimosusu batika biso. Egwake wapi? Egwake omere ya Ngembe. Oyo azali moko oyo ayebinga malamu ndenge to bandaki na bomwana politique na collège Saint-Thomas-Mort na Lisala. Nazalaki mobeti monene wa ndembo. Ensuite nazalaki responsable ya animation ya biso ya collège natango wana vers les années 73 jusqu'à 78. Babiloko nini osusu osalaki oyo ebanda kopesa yo que un jour okozala acteur politique amune na mboka oyo? Après collège, tango na komi étudiant na ISC, na yeko découvrir que na ISC na l'époque na bisoana vers les années 80, dirigeant ou azalaki kobima wana ezalaki toujours dirigeant moi na ya Congo central, aujourd'hui Congo central, mais à l'époque bas Congo na Bandundu. Alors tant qu'on a commis na ISC, baye ko désigner ngai président, il y a des étudiants, il y a des ressortissants, il y a la province Équateur. Nayango, Nazalaki président, il y a des étudiants Équateur, il y a ISP Gombe, IPEN, ISTA, na ISC. Bon, on a Katiwana. Na eko créé, et logo moko na ISC, bazalaki ko benga biso ba chef tribaux. C'est-à-dire chaque province azalaki na président nango. Wana ISC ya awato ya province. ISC Gombe. Donc nazali finaliste ya ISC Gombe. Alors tango e komi élection lokola biso tozaki na dernière année toyei na ye ko sangisa les deux Kasai. Chaba à l'époque, aujourd'hui Katanga, Maniema, Kisangani, province orientale à l'époque, contre les deux autres provinces. Kivu, Nord, Sud Kivu, Nord Kivu, Nyonso, na Sangsi Bango, contre les deux provinces, il y a Bas-Congo, na Bandundu. Wana na ba aneni? Na année 1983-84. Alors, quand on a réussi ko sangisa ba président ba province nyonso wana, toye ko kenda na élection ya ko pona dirigeant, toye ko passer cette fois-là dirigeant ya Équateur Lombombe na vice na adjoint na ye azalaki mutu ya province mosusu. Toye ko former gouvernement ya biso na tango wana zako benga bango ba commissaire toye ko former gouvernement toti ba province nyonso wana oyo tokendaki na bango ba élection na kati ya gouvernement et puis toti pe baninga na biso ya ba Congo na Bandundu na kati ya gouvernement wana tala déjà na âge na nga ya Flair nazalaki na makanisi ya ndenge wana
et puis na tango wana bakonzi ya mboka baye ko découvrir ngai ke nazali mutu moko oyo nakoki kosala makambo mingi na politique ya mboka na biso. Merci beaucoup mwana mboka Justin Kozanga. Après wana ba études universitaires biloko nini oyo osalaki susu ya makasi oyo population bakoki ko découvrir po bayeba après betide ezala su na vie mususu oyo yo omenaki ekoki kozala nini? Après betide na ngai natikala ko chômer te. Na silisi na octobre 1985 na mois de, si ma mémoire est bonne, na mois d'avril 1986, baye ko recruter ngai. Ba recruter ngai na service spécialisé na mboka na biso. Tango ba recruter ngai na service spécialisé, na suivre formation sur place à Wana Kinshasa. Quelle formation? La formation de renseignement. Na suivre en à Wana Kinshasa pendant autant de mois. Ba preuve ezali baninga tozaka na bango bazali mais lokola biso na mosala wana tolingaka kotanga kombo ya batu te na kotanga kombo na bango te puisque bien que lelo nazo sala politique mais nazali toujours na langage na biso oyo tobengaka honorable correspondant, donc nazali toujours na kati ya makambo wana. Donc après formation wana baye ko engagé ngai na présidence toujours dans le même cadre. Moi na pesa yo ba détail ya mike ezate bazala ko benga biso na époque wana ba conseiller diplomatique, mais tozalaki ko sala mosala oyo na uti ko yebisa yo sikoyo. Après tango na bani musala na 1986 na Kisasa na ye ko sala 2 ans après ambassadeur Pelendo Beledoumawe Jacob aye ko découvrir ngai. Tango a découvrir ngai ba nommé ye ambassadeur na Tanzanie na Dar es Salaam, capitale Dar es Salaam. Aye ko loba mwana oyo na kotika été. C'est ainsi que l'ambassadeur va me recruter comme son secrétaire particulier, assumant à la même fois les fonctions de Nazalaki financier, attaché financier, et ambassade Nabiso na Tanzanie. Wana boke Tanzanie. Wana siko na longo na Kisasa na ke Tanzanie na 1988. Na Tanzanie bo swaki combien de temps na ba mission diplomatique bo salaki nango kuna? Na Tanzanie to salaki 10 ans na mission diplomatique. To salaki 10 ans bato ebele ba ebingai tango to zaki na Tanzanie bande ko mosusu ba bazali awa. À notre époque bazalaki ba réfugiés. Nous avons réussi à réintégrer bango na société zaïroise à l'époque, aujourd'hui congolaise. To pesi bango ba passeport pour bakoba ba congolais bazali awa to kokotanga kombo na bango te bazali awa. Alors to continuer musala na ambassade pendant 10 ans na 97 tango changement eye ko salema to ye ko tika musala na ambassade. Tango to tiki musala na ambassade lokola na salaki Master of Business and Administration na université à Dar es Salaam, professeur Wamba Diawamba oya uti kozongisa molimo na ye ayebaki ngai tango aye kokoma président ya RCD aye kobengisa ngai nalanda ye na Goma. C'est ainsi que en 1998 tango ba créé RCD na ye kokenda na Goma. Na Goma kuno osala combien d'années kuna na Goma? Tango na komi na Goma na kutani na professeur Wamba Diawamba aye ko mettre ngai na disposition
il y a docteur Bizi Makara. Bizi Makara, baye ko nommé ngai comme directeur général adjoint de la sécurité intérieure sous contrôle. Il y a un territoire nyonso oyo RCD azalaki ko contrôler. À l'époque, il y a de 97 jusqu'à quelle année au Tikaki RCD? Na bandi na RCD na 98 tant on va créer yango na 98 na continuer na RCD ti lokola toyaki na Kisasa na 2003. Na 2003. Population alingo yeba na 2003 ba fonctionne nini oyo yo en tant qu'acteur politique au continent qui soit au Sesaki kolanda banzela wana ou bien au Tikaki soit ba fonctionne nini oyo ozako occupé actuellement. D'abord il faut en parler au moins historique muke ya RCD. Tango tozalaki na RCD naza signataire ya accord à cesser les faits ya Lusaka tolongoye na Lusaka tokei na Gaborone. Après Gaborone tokoya na Addis Abeba. Après Addis Abeba tokokende na Sun City pour un dialogue intercongolais oyo esalike oyo esalaki na bileko wana ke toya kokoma na gouvernement ya 1+4. Bakor wana nyonso à Sun City tous nyonso na ya o nyonso lekaki o bando prendre part nango. Bakor nyonso ya Sun City na prenaki part comme acteur politique. Nazalaki na commission défense et sécurité comme délégué ya RCD. Tozalaki ngai général Ondekane, docteur Bizi Makara, Edi Garambe, Before Fortina, na baninga mususu oyo mwa kombo ebungi muke. Na côté à gouvernement tozalaka na général Etumba, ministre de l'Intérieur de l'époque, Kombo ezokende Mwenze, je crois, Mwenze Congolo. Na bandeko mosusu côté MLC tozalaki na Thomas Luaka na baninga mosusu wana. Côté à société civile tozalaki na pauvre Abbé Malumalu qui représentait la société civile. Donc c'est pour vous dire que na passé ba étape nyonso wana ya signature ya Sun City. Et puis na 2003 toyekoya awa na mois d'avril na Kinshasa on a suivi et accord ya Sun City. Toyaki awa une grande délégation conduite par à cette époque-là notre secrétaire général Rouberois et le président Adolphe Onosumba. Le président était Adolphe Onosumba. Le président d'IRCD Zalaki Adolphe Onosumba, camarade Azarias Rouberois, Azalaki secrétaire général et un mouvement qui était considéré comme notre premier ministre de notre gouvernement. Bon, Tokoy Koyeba via RCD, est-ce que ndenge bobandaka bino nyonso wana via RCD exacto le tokolo bara RCD eza vraiment en marche te? RCD zali mais tango tokomi na Kisasa awa toye kokabwana batu na bato bakei bipai oyo bakokai kokenda ni ne sala ke bo kabona parce que bozaki ini bozaki bien to bandomona ba homme fort à l'époque, mais qu'est-ce qui a fait que éclatement wana to scission et salama entre ba grand homme politique au bozalaki wana? Mais oyebi na politique ezaka ba intérêt soki ba intérêt et komi na moi quand moko quand mosu baza omona clarté ba bendi nzoto. C'est ce qui a fait que bokabwana kotanaki pona moi ba intérêt oyo to bandai komona ke quand moko nde azu ba intérêt nyonso batu mosusu bazalai ko zala lokola ba figurant. Après votre carrière politique na RCD, est-ce que
au kataï kaka wana to au continue qui carrière na yo na ba domaine mususu. Après RCD tango toye awa na gouvernement ya 1+4 nazalaki d'abord à côté ya président Rouberwa pendant un temps. Ensuite baye kotinda ngai na ministère de l'économie compte tenu de mes aptitudes intellectuelles. Batindi ngai na ministère de l'économie comme conseiller chargé à réunification économique na mboka na biso. Alors na ekotika la conseiller wana te lokola transition esilaki. Tango transition esili général Ondekane azalaki directeur général ya migration aye konomé ngai conseiller en charge à sécurité. Il y a DGM, Direction Générale de Migration. On a continué na Général Ondekane après Wana jusqu'à 2011. Tango Général Ondekane a joué moi Kokoso, toye kokoma na directeur général BA, to continuer penaye, mais cette fois-là tango atali ba aptitude na ngai ya monike nazali motuna na kemba na makambo wana puisque j'étais formé au niveau 1 et 2, c'est-à-dire officier de renseignement et de migration. Aye kozwa ngai ati ngai na direction des études puisque la direction des études ezande sika mosala esalemaka wana ba année nini wana ba ne 2011 jusqu'à je crois 2011 jusqu'à 2014 puisque na kotaki na DGM na 2008. Bon, après votre carrière na DGM ombrasaki lisusu ba domaine nini oyo ezopesa yo lelo makasi batu ba comprendre que non lelo to na moko ya acteur politique ya makasi na mboka na biso oyo ya bengami na kombo ya Justin Konzanga. Après wana on continue ki lisusu nini après DGM on a tiki DGM toujours avec mes ambitions politiques naye kokoma na Sénat et pas ya ndeko camarade Docteur Lola Kisanga que je salue en passant aye koti ngai na cabinet naye comme son conseiller pendant je crois ezalaki na 2016 jusqu'à 2015 jusqu'à 2016 ou 17 si ma mémoire est bonne. To sali na Sénat tango Docteur Lola Kisanga a commis gouverneur na OUL na Isiro. Il fallait to kenda na Isiro. Mais na monaki que ici les Amosika, moi je suis de l'Équateur avec mes ambitions politiques. Na uta Isiro na kende Équateur les Amosika, yango na tikalaki na Kisasa. Tango to tikali na Kisasa, yomoko yebi ba cabinet politique, lokola ndeko Lola notre qui était à l'époque rapporteur adjoint il y a Sénat ayeko kenda biso to tikali na Sénat tango bakonzi ya sika bayeko ya ba former cabinet na bango mosala na biso eyaki kosila na Sénat. Après Sénat lokola toujours ba ambition politique ezalaki ndeko Taïla Nange Joachim ayeko zala Eli gouverneur et à province à Sidou Bangui. À l'époque, il était qui? À l'époque, Azalaki député national. Tango Azalaki député national, baye ko sala élection vers les années 2017 après kotika Sénat. 2017 baye ko organiser élection na Gemena. Ndeko Taïla Nage Joachim lokola Azalaki moko ya acteur politique ya province na biso ayebaki ngai aye ko benga ngai alobi ndeko et tout le monde a dit que bunda na Gemena o kende kotika ngai toye ko kenda na ndeko pour la première fois basa l'élection azwaki te toye ko zonga ndeko sénateur Makila moto alekaki député à cette époque là toye ko zonga dango to zongi to komi awa
Quelques temps après, Makila azalaki nommé na ba poste politique mosusu. Alors il fallait organiser l'élection pour rejoindre gouverneur. Cette fois-là, négocier la lobby de konanga to lembete to zonga. Tango to kei, nzamba eko sunga, taila leki gouverneur ya province à Sidou Bangui. Tango aleki gouverneur ya province à Sidou Bangui, a économé ngai directeur de cabinet na ye na Gemena. Donc nazalaki directeur de cabinet ya gouverneur Taïla. Tango Mosala et aussi là, tango to komi na ba élection, il fallait l'élection ya année 2018. Tango to komi na ba élection ya 2018, il fallait que ça la repli stratégique na parti na ngai pour na koluka moyen ya kotia candidature na ngai comme député national na circonscription électorale ya Boudjala. Wana yo postulé en tant que candidat député national. A postulé comme candidat député national na parti oyo babengaka ECT. ECT, c'est-à-dire? ECT Lingi Goloba, éveil de la conscience pour le travail et le développement. C'est-à-dire, quand tu ECT Ozoyo Kawana, tu as d'abord conscience ya bateau et ça la moussala. Et puis, dans la conscience, au sala moussala, na ndenge et l'ongobani. Tango moussala et salemi, tolandi sikoyo étape ya développement. C'est ça ce que signifie l'ECT. Merci beaucoup Balandi. Boza ebele na itandamuke bozali kolanda émission na bino Monde des Géants. Monde des Géants oyo to yambaka un invité après sa parcours na ye ndenga banda parcours na ye et puis façon oyo aza komona makambo si le plan national politique ya mboka eza kotambola ndenge nini et puis ba fonction nini aza ko occuper actuellement ndenge to yambaki ndeko na biso tozana ndeko na biso acteur politique Justin Konzanga après si parcours na ye ndenga banda ti lelo oyo actuellement aza moko na parti ECT tokoyeba fonction nini aza nango na parti éveil de la conscience pour le travail et le développement. Na ECT ndeko na ngai merci mingi na motuna molamu moyo pesi ngai oyebi na ECT nazali secrétaire national chargé de stratégie et sécurité. Nazali moko ya bae oyo babandisaki ECT. Alors ECT ezali parti oyo na koti tango ezobanda. Tango ezobanda nazali parmi ba membres fondateurs. Il y a ECT. Nazali parmi ba membres fondateurs ya ECT. Pour na koti na ECT tango bandeko balamage baichura mumba bazobongisa stati po ya kosala ECT nde baye kosangana na bandeko na biso ya Katanga ndeko Kabange Numbi ndeko Mumba bakutani pona kosala ECT ne na tango wana ECT eye kosalema vers les années 2010. Alors tango basilisi ba texte wana il fallait sikoyo to vulgariser yango et puis to implanter ECT. Na implantation ngai na ye kokenda na Équateur officiellement babimaki awa na stade Vélodrome yango wana ECT eye kobotama. Est-ce que population a besoin ayeba est-ce que ECT eza parti oyo eza na opposition ou bien eza na FCC ou bien eza na cash to eza na lamuka ou bien comment? ECT eza parti oyo ezali na FCC.
biso tozali bato ya FCC nakoki kobatama te nazoloba yango polele tozali bato ya FCC pe tozali na kati ya regroupement oyo bazali kobenga lelo AAB, Action Alternative pour biso toboyaka totiaka toujours développement pour le bien-être. Donc le bien-être c'est en quelque sorte le développement. Yango wana tozali kuna na kati ya AAB lelo oyo et c'était ezali première force ya AAB en nombre de députés nationaux et comme députés provinciaux. Donc, et c'était na kati ya AAB, tozana 9 députés nationaux, 2 sénateurs, na 149 députés provinciaux sur l'ensemble ya territoire nabiso. Nul n'ignore que dans chaque parti politique, il y a une autorité morale. Comme nous voyons na PT, tous na Steve Mbikai, tous na AFDC kuna, tous na Mwana Mboka Bahati Lukwebo, tous na ba parti belé ba autorité morale bazali. Est-ce que na SCT, qui est votre autorité morale? Merci Ming ndeko journaliste. Biso na SCT toza na particularité oyo ba parti mosu baza na ngote. Na SCT autorité morale ezali ba membre fondateur. Ba membre fondateur, si ma mémoire est bonne, bazali 52 je crois. Bangonne bazali ba autorité morale ya SCT. Donc président national camarade Balamag Nkolo Boniface azali président national ya SCT oyo azali ko gérer SCT au jour le jour avec le secrétaire général oyo azali désigné par le membre fondateur puisque bureau nabiso wana bureau politique national nabiso ezalaka désigné par ba membre fondateur. Élection salimaka na ba membre fondateur pour bâtir bureau politique oyo ezako gérer parti nabiso na mokolo ya lelo. Pona bino autorité morale azate comme tout monde na MLC kuna tout monde Jean-Pierre Bemba na ba place monsieur tout monde Thomas Lwaka ba place monsieur tout monde lisanga bonganga na SCT autorité morale azate. Na SCT ndeko na ngai autorité morale azalite on azoyebisa yo lelo okoki ko vérifier ngo par nos textes okokuta ke tozana autorité morale te. Autorité morale na biso eza ba membre fondateur. Yango wana tango SCT bandaki pona kolakisa yo ke c'est un parti démocratique dans to bandaki ndeko Kabange Numbi azalaki président oyo à conduire SCT pendant 10 ans puis a sali de sorte que SCT ezala implanté na ba province nyonso. Tango mikolo na ye kokaki toye ko sala élection ya mibale toye ko tia ndeko Boniface Balamag Nkolo oyo azali deuxième vice-président ya Assemblée nationale yene lelo azali président ya SCT azali na vice-président ndeko Mbadou yepe azali député national tozali na secrétaire général intérimaire tozali na trésorier général toza na trésorier général adjoint tala bato oyo bazali kokamba SCT na moya lelo bango wana. Est-ce que SCT est planté partout? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons parler de l'SCT comme parti planté sur le plan national? SCT d'abord. Parti monsieur tout le monde a des provinces manko mais aucune province sous bazate. Mais est-ce que SCT va retrouver dans 26 provinces?
nayebisi oke soki lelo oyo toza première force na kati ya AAB elingi koloba ke to apporter mingi pour que lelo tozala ndenge tozali implanté dans toutes les provinces, tozali implanté partout. Pe lelo oyo na FCC toza deuxième force biso comme AAB toza deuxième force, mais na kati ya AAB et c'était zali première force au nombre de députés provinciaux et nationaux, et voire même, si ma mémoire est bonne, même bas sénateur. Otolobelo comment ko na FCC boza deuxième force na kati ya FCC ni nezo prouver ni nezo lakisa ke et c'était eza deuxième force na kati ya FCC. Et c'était toza deuxième force c'était na kati ya FCC. Et c'était toza première force na kati ya AAB. Na AAB oui. Mais tozali AAB ezali deuxième force na kati ya FCC. Voilà, c'est ça précision na lingi na pesa yo yango wana. Bakoyo koloba bazoka AAB. Est-ce que koyo kolimbola AAB wana eza nino juste? Eza parti politique, eza regroupement politique, eza plateforme to eza nini? AAB eza regroupement politique o ezali na ba parti ebele na kati. Tozali na ABG, tozali na LDC, tozali na AARD, tozali na ba parti ebele oyo na koki kotanga te na kanisi tozali à peu près na regroupement ya 16 partis politiques na kati ya AAB. Merci beaucoup Tozo kokende kosilisa entretien na biso na invité na biso de marque. Il s'agit bien de monsieur Justin Konzanga oyo alobeli biso parcours na ye politique et puis actuellement aza moko ya ba cadre ya munene na parti politique ECT. Monsieur Konzanga Tozo kende kosisa émission na biso, quel est votre dernier mot na population au baza kolanda osiko? Nazo senga na population na biso basala adhésion na ECT bakozala décité puisque na ECT biso tomi bengaka ba camarade même ndeko honorable Balamag Nkolo Boniface oazali président national na biso to bengaka ye toujours camarade Balamag. Donc na ECT mutu nyonso azali ndenge moko soki oye na ECT omi engagé sérieusement lokola la politique eza question d'intérêt okokuta intérêt non na kati yango wana nazo senga na population na biso baya ebele na ECT po biso kuna autorité morale azalité autorité morale eza ba membre fondateur et puis na ECT mutu nyonso aza komi exprimer librement azali ko poser ba problème na ye librement devant ba konzi ECT devant mutu nyonso ECT. Donc boya bandeko na ngai bokozala décité bokoya epaya ndeko Balamag Nkolo akoyamba bino na maboko polele pe akotia bino na bisika oyo ekoki poke tokenda liboso na mboka na biso. Siège à ECT population bakoyi koyeba bakoyi koya mais bayebite siège à ECT eza na commune nini na avenue nini to na quartier nini na district nini? Siège à ECT tozalaki na Lingwala sur 24. Actuellement toza na Kabinda avant koma na Pain Victoire tozali wana na balabala munene ezali sika kobunga te mutu nyonso oyo alingi kosala adhésion aleka na Kabinda akokuta secrétaire permanente na biso mama azali wana omoni pa na biso toponaka te totalaka ba valeur mwasi mutu azali secrétaire permanente oyo azali wana mpona koyamba bato nyonso oyo bazali koya mpona adhésion na ECT. Et puis tozali pe na ndeko na biso Kale Lobobi, honorable Kale Lobobi oyo azali président interfédéral ya province ville de Kinshasa oyo azali kotambwisa parti na Kinshasa na bakwen pe na barekwen nyonso ya Kinshasa. Soki olingi komona ye kenda wana
okokutana na ye bokosolola pe okobima na masolo ya malamu ozoseka pe malamu. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.